nyonso ya 207 tuta bango kandi na yebisa bino ke 207 ezopesa posa fo mona nti ozochetembe okwela ese no bodoka mutu na ndenga mukiete o plasma la sexy master ya bato ya grâce mbizi la sexy oane loko te ozotia munoko ebele 207 nde makamu nga moko la patron na ngai yo mwasi ya pembe mwasi ya bato mwasi ya mokonzi babi Montréal nde makamu kwa gloire mbaya na sima ya kamera ne bomona ba image ya kitoko boy so bomoni boy madeye na misenga mwasi ya pembe mama na Jacqueline quand na yebisa bino na yesino ke ba surprise c'est belé plasma jamais lala jamais nimba jamais na lemba quoi soldat à makasi ndenge pisha kimwaza soldat de la presse nga soldat de la presse et ça bino ke bodo comme tous les autres ça ne bo constater na simalanga jeep ne bo mona surprise moi za na kati lelo to ye to yo kage pena na palais to kutia linga bima ça continue mutu comme nga na ese na diembelier nga na ese na bi donc ngai faut la lobisa o lelo ko bino bata sima kwa sa muta sima bata sima nga o lobati ngai bisi lelo fo loba nga na ko lobisa o ko tongwa baba fo loba lelo donc to loba na ye lelo faut to lobisa to tourner ma solo ka mingi po aza mutu ya kati ya la team de Wata quoi donc aza mutu la team de Wata Torolobisa pour me donner un moment fou alors pour faire gamba ça fait fou les pas ça ngaki manga quoi ngaki manga qui manga te vraiment pour zana et le dans zana et vraiment c'est bien ça bomoni vraiment ça ko on appelle lunette pour reconnaître les souper mais pour aspect ba qui c'est na ndinga mukete pour tala orchestre na bango to yebite pour makamto yeli le to yeli ki songu singa ma action makamto yeli le ezande ki songi ya ba voyage po bango na ebité soki ba simbi kisi ya komata avion to ba na ebité quoi ba ambassade nango so ezolingaka nde bango ezolinga bango mingi ezopesa bango ba visa po bato mosusu baopesa bango ba visa te nga na koloba na ngai héritier alesta nga te mais nga na osande je fais que mon travail so olingo s'apprendre na nga mingi okoluka nde trésor bilomba na Montréal ye nde mutu soko fundinga ye atindi afuti avocat à partir awa nga na sambi po héritier alesta nga te mais nga na osande mosala na ngai bonjour Koba. Bonjour. Koba. Yango bino na tout le monde vraiment. Vous simbi qui ça voyage ton nini? Nandeni sous question. Ponga vraiment lelo na yena ki songi makasi ponga na okoka na te ponga vraiment donc na landa ya na chéri Kobeto ki songi de la presse ani. Nga pe na koma songi. Parce que bino bouti France. Avant to simba na makambo bino bokutana na France. Et puis ça sous que paraît il aux États-Unis. François d'avril to ça. J'espère que yo moroti oye okutinga kutoye bitina kati ba mama ina sala po ndango loba na ngoti oye bime toujours kende comme d'habitude les do mesana okende les do te Panama tout te Paris toye to kende aux États-Unis donc rien à dire quoi pour le minute ou attendre makambo yende bena makambo ndako contrôler jeune na minute ya monde mambo musique à Congo ils ont la pulga. Donc, on confirme que c'est vrai que les États-Unis. On a eu mon compte à dimanche, à la chaîne à Congo, à l'Obakiango, qui est Bozo Kendi. On a peine à tourner sur ça qui est songi. On a pas passeport, on a pas visa. Ah oui, hein. Donc, tout le Kendi. Tel rabi sur ma songi, c'est un lima raté. Il y a un monde qui a tourné sur ce qu'on est bon, qui est bon, il y a posé sous Nanzela. Chef de répétition, vraiment, vraiment, madame, moi, mon ballon qui est aux États-Unis, comme il y a un savoir qui écoute un Jacqueline. Je suis dans le monde de Jacqueline, mais il y a un monde de Jacqueline. Donc, moi, Jacqueline, dit Domba la Parajouria, vraiment. Bobo Bello et PDG, Baby Marambo. Trésor Momboka, ouais, tant de vendre la bango na mon boss héritier Watanabe, Rodrigue Kantouf, le Parsec, yebi marambo maman donc rien à voir koto donc ils ont un moment métier koto robeta ba États-Unis to robeta ba Canada wana mona ke to kota partout donc chez héritier Watanabe marambo danger ali donc la poule gamoto na tembe mon boss va respect belé pour na ozo sala soupe pour na vie à tortille génial pour na ozo sala pour na ba vie ba collègue na tout donc voilà quoi chemin de la gloire toujours quand la cadre songi pour dessin ici tu vas bien zoper sa poste à ma casse mais ce qu'il faut y ba poste à maille poste à nini
donc so faut benga plasma so bengi plasma kana numéro eza na siando oyeba DCC topesa posa nini koba yebisanga ye par rapport à pour nga na koninga te nazongisa yo lisusu tozongisa makambo nsima te par rapport à ndenge oleki na baorchestre nyonso na baorchestre nyonso ya minene oyo esala kombo esika yo na moto na tembe bouta na ndenge ozoévolue na kati ya la team de Wata na mwa temps mokie oyo parce que la team de Wata eza orchestre moko nga nalobaka bozala sans album mais bobeta bokenda ti bangola wana nga moko kutu bref nazala na ngola na mona ba concert héritier ya soyo côté ya plage wana donc nazala wana ya balwanda na ndenge mokie te sans album so yebisa biso différence ya vie ezala sincère so pepe héritier ozwi na eloko ta par ba voyage olobi kaka mais rekosa biso te différence ya vie eloko nini oyo ozwi ya sika oyo etikala kozwa te na baorkestre nyonso otambola nga nalingaka yo kozala hypocrite te kande nalobaki donc moni pa héritier watanabe nayebi te ozomona nga na kati ya nini nazomona libende ti baye nyonso aye Charlotte Mavinga ozomona libende ti ya ble kati ya libende raf 4 ya ble donc raf 4 oyo nde makambo raf 4 oyo tonto outi mikili toye avant tokende mikili mon boss asira ngaki yo il faut na longolo na via makolo monika tonto outi to wata payelanga ta velo ti ata pousse ya bana matambusaka boye wata vraiment donc wata nde mutapesi libende ye mutapesanga donc nalongwa na via makolo nalongwa na mamusu dans la team vie eza nango positif pepele so oyebi tina moto abetaka ngongi na mwana tambola makolo te parcours abane que je bosapprendre na ngai te ngai naoloba nde oyo nazomona parce que na ye awa namoni clé de contact namoni ndako na ye namoni makambo nyonso yango nde ngai nazolobela soki tembe ezali gloire mbai atambusaka kamera na kati ya ndako te tosala ndenge nini mpo kutu so tobi ya elamba yango te ngai naosala publicité te me nalobi eloko namoni par rapport a balider mosusu bazwa exemple ya héritier parce que bamusicien héritier ebele na sene bango na yeba émission na sentir déjà ke vie eza mwa écart na bamisusu eza nango kwa wana ngai naolobela ye te me naoloba oyo tomoi parce que biso tolobaka nde ve toza wana soki abebisi to azosufri tokolanda ye ata ya kofilme ya moke tozwi kamo parti mo be tobwakeli bino bomoni yango bomoni ke ko bazala kosa biso so mpe bomoni namoni ke eza ya vérité yango mpe bomoni yango libende yango oyo couleur mona manzaka na ngai dégâts koba ozola nga minute ebele te yebisa baoyo nyonso balingaka bino mingi mwa conseil mobe ya mokie kaka na oyo ezoleka na baorchestre lisusu mwa biloko mwa mike ya bien te kofinga na batiraillement babiloko wana quand même eza éducatif te mpo boza mpe na baparent boza na bana boza na bato balingaka bino mingi oyo batalaka bino balinga musique nango parce que retirade à chemin de la gloire mwa eloko moko ya mokie esalaka bien. Ouais, nous on est là toujours avec Chemin de la Gloire, on a tombé la poulga. Donc, couper ça n'est pas conseil, pas frère Nabiso, moni musique Nabiso Congo, tous à Kana Bolingo. Et là, mon coca tolé la geza mort. Moni nga lelo boende na vandi boye. Na habité na uta mikili na ya banana uta poto. Est-ce que so vandi uta la ngata na TV? Nami loba ke non nami mona danger nga na leki bato nyonso nga boye na mti mais na kozonga na na kina ko kata no question no muke na kozonga lelo mo boye masana nga mo ba benga nga lobi po lobi ya dimanche jour avec mission abenga ya tala kutu na kali ya mo bo drummer et puis drummer ngo ala drummer car drummer mon père ala pe drummer avec un orchestre mon kaka orchestre pas minene mais otanga no kombo te obo ça les publicité et déranger nga kaka kotala ke to pesa na ba mbote to benga na ba frère la master mais na kamwe masana nga no benga nga lo bazo bisanga ke ya wana batunye ka mambo ba drummer ba kingandi ya batunye pe pour drummer héritier abi drummer héritier na a débriaka moi moke batuni drummer héritier betande na bi drummer héritier débriaka masana ngango abetela ngango aolela bi kayi mta oloba bongo vraiment aza mwana na yo kutu ntango yo ozobeta pa bamarai ye azalaka wapi po mare nde naza boye na olongola linete
comprendre naza papa ya badormer ebele respect pena te na ndenge mabe te kolanda mokuse oyo te nabeti tro naza na pere ya badormer oyoki ya manela okanda mokuse oyo te akoti bana ebele aforme bana ebele mpo kakongole na ndimaka na ye te voilà ntango nga na obeta raisonne ntongo nga na obeta tozonga nono tozonga ntongo voilà ntango na obeta mpa bamarai akomonanga baobebe riko biso nyonso toyebi ke serio na fali aza na quartier latente fer aza na maison mare bango nyonso bana mpo bapapa na bango mutu na asalaka orchestre te so nga déjà serio wana na obeta na ape titulaire mutu azoboya yo wana nanu kutu papa na ye na longwe na ndako na kutu alongwe na ndako so ye moko mwana ngo azala wa azali na orchestre ya yoka kolela bana classe donc classe kutu non na pasi wana skonga déjà na kata ba classe vie na nga mano ayebi en Suisse à père pas voilà parce que mon père il fit député nde na bosse na sala la musique eza po voilà eza po père na nga dayaki qui son âme repose en paix mon papa donc voilà yango moni ba marambo esengaka moto nyonso to na vie azalaka motema mabe mpo anini amour ezala na moti me bino nyonso mpe bozalaka ndemo bondimana bondimana no te soki aboyi yo komona nango grave te parce que bino mpe nde boza boye boboyana nana mona mpasi oboya motema nayebi ke bino bamisia meme ata bobetaka orchestre moko nga na si namonanga moto atuni kaka intel namoni ye te boya mosusu eza valable ntango ozoboya fotalaka kozoboya nani ntango mosusu ozomona avantage moko boye ota mosusu ozwaka bachance moko boye ya kobima wa liboso ya bato na sanso wana ntango mosusu mais mpa na ngai namoni na ngango ezoloti eza mambo mike ezaka juste remarque par rapport donc voilà quoi ok star namoni nanatanga lilala obesu lilala lilala blé ya jaune te bojaune neti yo te nyonso makambo kwa toza mosu à l'aise toza na parler donc voilà ndenge bino bomomona nde nayebisaka bino ke mokolo eza na makambo nango donc neti émission lelo donc yo oyebi kaka bolanda yango nayebi ke bosentir ke tochange mo eloko moko boye tosalela bino bango boye sika mpo tokomi na biso kokende na kochite mpona kozwa nango otamini te na boyi talaka oza chef so okomi aéroport retard esala bien te donc yo moko fo ozala déjà wana mpo balandi ntango bazoya bamona deya ke exemple chef aza déjà wana aza déjà prépre mpo na mo deya bavalise mpe deya so okangikangi na yo biso ya biso eza oyo ya bala nzambe mpo latine bavoyageur na bango moto akotela yango mabe akota soki aza na ye te si mpe na yo ko ondimi kosala nanga émission parce que bamisie mingi azalaka tokenda mpa misie moko na otanga na komata ata mpe leader tolanda na lie ya répétition avandisa biso banda 10h si tokomi 18h a exception ke non nazwi empêchement mo moyen nasala émission eza te mais merci na okoma namoni ke ndenge héritier amikitisaka nsima na ye mpe eza ya komikisa yango bookee liboso félicitation Je sais quand les mystérieux ya na nga moko Australie na maboko na yo ba batie tembe ba moni yango quoi po musicien moko déjà ya orchestre moko ya publiaki 5 valises otindele ya minene bien instrument na ye o ya beta na orchestre wana ko ya félicitations na yo je sais quand les mystérieux ya na nga moko ya kati na Australie ba mbote belé na ba nyonso balandaka biso star na moto ko bokena biso na yo pour la moni liste bimi okamwa te mpo bamisie kaka boye abimisi mama na ngai journal ebimi donc en tout cas orchestre héritier eza orchestre te quoi ouais merci d'abord na kolongola sous les nets pour un respect les nets il y a liboso je dois remercier d'abord l'éternel nzambe azopesa ngana pema souffle de vie na remercier mon boss héritier watanabela pulka moto na tembe moto azokomisanga lelo nazala boye azopesanga baimportance azomonisanga bambongo parci parla mpona minute oyo moto akokei po to aza te ezaka biso donc tokangi yango moi orchestre ya na orchestreakosi toza naoke états-unis ntango naoya naoyei soki orchestre yango ekendaka basa te donc baodoka na minute oyo eza héritier et puis pour ton auto routine à un moment où il y bien que combattant et nous on a fait quand même
des choses que nous pouvons pour ça. Tu vois, nous avons une chose qui est aux États-Unis. Donc, rien à dire, rien à commenter. Donc, rien à commenter quoi. Par remerciement, remerciement de moi trop. Venons à Pichou et Tchélé. Nous avons déjà maître maître à venir, maître autres. Maître autres, il y a un maître à Salatro, que je salue maître autres, respect belé quoi. Na bossa ni te fait dans un Pichou et Tchélé. Fait dans un Pichou Moussoui, bah toi Simba et Ngavma la Mikele. Na bossa ni te président Carlos, fait dans un Carlos et Samu. Tala yango pena tala émission oyo. Na bossa ni te sert dans un Mami Mbeka Bokoli, ya Mami. En tout cas, merci de aider dans la poto, vraiment sert dans un. Puis na bossa ni te Papi Bokoli Mbeka, fait dans un Papi Bokoli. Na bossa na yo te na Londres, na mona bongo Papi Coach Kutala. Ya Papi Coach solo là. Na bossa ni te Code Coxon. Ah, fait tous aki non na viri chantillon. Mais toujours temps sur la trotte na bi goza yanga. Oti kanga te. Na bossa ni te Guy Kibianga. Merci pour la caisse claire. Yo beno edanga pour na biloko ya boulot donc Kibianga. Nzamba zo miselo ya trop on est ensemble. Alain Pasta, Motona Nzambe, Pasta vient dans la ligne. Vient dans la Guillaume de Parigo, dans le robot Sanati, et puis Baby Lokula. Baby Lokula, il m'a solo Tozanango, Cédric Léa, la Nabo Sanité. Fiston Lukombo évoque les seuls faits qui me restent. Parce qu'il y a Fiston Lukombo évoque. Il y a un Nangamoko. Massananga Kevin Lukombo. Vicky Mputu, ah Vicky, Arsenic Moussaï, Nabosanité Arsenic Moussaï, Nancy Lusamba, Motema ya Mardoché Mouko, finalement Mardoché Mouko, na bino, Nabosanité Carlin Voama, Papi Kouloula, ya Papi Kouloula, JR Milambo. Léon Bundoulou, dernier fils Yanjili. Yonde Makam. Ovo la Bonza. Thierry Kassa. Patrick de Panama. Nadège Panzou et Chico. Donc, Nabosanité, Biro Nabiso, Charline Pakalingomba. Christian Champagne et puis Charlie Roubenga, le conseiller juridique. Charlie Roubenga, la Bossani, et puis Sylvain BH, le patron lui-même. Puis la Bossani, qui la Bax Champions League. La Bossani, maître de Dichungu. La Bossani, maître Gege. La Bossani, Charlie Mobutu. Puis la Bossani, présent pour moi, Pontiac. Ah, il y a Pongo. La Bosanité Peggy Bibingalo, ils sont mobali, Yadi Edima, donc la team Ouata Mobimba, et puis la Bosanité mère Lolotte Molicho, grand prêtre mère, Motema. Maman c'est moi ça pembe. Donc la Bosanité, puis la Bosanité Bana Kauka, Babi Kauka Ini na poto. Merci Nandebo Yamba bien, Bana Kauka tout, Beno tout Bambota tout, Bana partout. Et puis toujours aux États-Unis, on a fiche Wanga, en États-Unis, et puis toujours il y a Tété Kouete, bon vendre c'est l'engagé pour mettre sobre, parce que la tonne rosonga, tu vas comprendre que na wuta qui na yi. Donc bambo tu as trop, na lela bino ya trop. Et puis na rosa la ignorante. Merci na yo. Place Malasexi. Voilà, place Malasexi. Botama mouba pembe au sentiment. Masalama ya caméraman to bandal le. Là il y a les patrons de Camématique, les amis de Wata. En tout cas la CPL caméra. Dara le bail que le rose que ya ma musicien à Wata donc ngamo fona za sima caméra pour la boy caméraman na repisa. Koba mutu na sema ko likolo ngamo fona sima caméra. On a remercié Bino à trop Nzamba Batela Bino Bamambo de Liboso. Merci beaucoup. Donc et puis na bosani soutenir mon boss pour te souk savana. Héritier wa Kana de la poule dans moto pesa makam. Mon boss. Et puis na bosani te muta souka. Nous vivons l'époque Papi Choka Bongo Ligue des jeunes. Ligue des jeunes Papi Choka Bongo. Likolona sema inasi. Vraiment Papi Choka Bongo balinga ba bossa na yo. Non, on a boire qu'on a CP les sali bien pour c'est bon. Merci beaucoup.
ngamona des annoncé émission quoi mbote na ba nyonso do ba nyonso ba lingaka plasma mingi ba nyonso ba lingaka dessin c'est tout à bango TV hein ya plasma na bino obino bolingaka mingi moi c'est pembe bazua hein bazua puis quoi vient nga JP Panda hein JP Panda 5 fois ballon d'or na Suisse vient nga yo yebi 4 bien et mon thème à London maman London moi c'est qui toko mikolo babi ba tient na profit so ba tient qu'on a profité c'est ko zate quand on a moni gouvernement Barça hein gouvernement Barça mon balakata Montréal Pascal Kalema Julien Mananga ba nyos bazaka kata gouvernement Barça na kati ya Montréal na pesi ndombote wala la moni master nga Angélique Misongi autrement dit Angie Soukari leki ya batu général de FAO masa nga moko ba bon séjour na kati ya Congo donc na yebi oyo sali pona nga kwa na lobango na TV na lobango na TVT po ezana na tina mote ba mona on a bilembo quoi na pesi madele na misenga moi si ya pembe maman na Jacqueline na New York na kati États-Unis ba mbote belé wana na pesi suna na pesi vient na JCK no mbote belé quoi na pesi susu masa na ngai Niki Ngasia Niki Ngasia triple N mère boss moi c'est pembe moi c'est pembe moi na poto ya tongo non ngo boya mo Niki Ngasia mère boss nenga mukiete ko na kata Panama ba mbote ne belé wana moni susu nani ya na Jericho Betox 207 so na za boelelo so musale sa makitoko bo se pena émission bo formation ya Jericho Betox Betox umela gloire mbaya na sima caméra ba mbote ne belé na pesi mama na ngai Ani makonda ba mbote no ebele na pesi famille na nga mobimba bazali banda mboka famille Kamiyende mobimba na kata Londres ba Beni Kamiyende ba Doli Kamiyende autrement dit Lido Kalala moi c'est libala ponga ba famille na nga ba bala kana bango kwa grâce mbisi la sexy ba mbote ne moi c'est kitoko osolonga lonzala kwa ba otcha tembe kaka potika ba tcha tembe poso tembe c'est sila na mo Simote Kalava Beniteka petit na nga Beniteka petit na nga lava na nenga lava na tongo kwa ba moto na bini belé donc comme tu na suka bye